Téléspectateurs de Canal Une Télévision, bienvenue sur cette émission sur terrain. Comme vous le savez, rendez-vous n'a jamais été raté. Toujours côté Sabine de Toba qui activité sur terrain et pourquoi pas côté Sakabine Nzala interview, émission ya Bouéboué Kaolenge ni politique et non politique bazo tambo anantela base na bango topé activité na bango voilà pour na lelo tozana kati ya commune ya ngirengire tozana ndeko moko na ende tokosola makambo maike makambatali pe pourquoi pas commune na bango pe sika oyo wapi ye azwami sur le plan ya activité na ye personnel na BPTC activité na c'est pas dépendant na moto. Alors ensemble nous allons les découvrir. Mbote ndeko Mbote Mama Mifikana bandeko bandi bo comprendre que ye atenga déjà na combo donc toye bani menanzala musala o toye benote parce que tozobeta masolo ya musala ndeko na ba Holanda yo o ba biote bien sûr yo benga maison ba to ba biote ba yeba ozana ni combo na yo pe nani. Merci beaucoup. Combo nanga Innocent Domain Boketa nazali cadre na fondation Yeli Molangi Edi comme directeur na Katia Fondation. C'est bon, monsieur Domain Boketa, vous découvrir ensemble c'est monsieur Domain Boketa, Wazali Moka Bakadra na Katia Fondation, Edi Yeli Molangi. Bon, on a yé, tout sur moi, comme Kebete, sur Fondation Oyaki Naneni. Merci beaucoup, maman, pour na Mutuna Nayo. Fondation Oyaki na 2014. Tosangana Kinano na 2014. Après, mokonzayi kozwa likanisi ya na cadre wana ifwa luka cadre moko idéal pour tokuta na katango nyoso ndai kosala fondation. Metango to bandaki na 2014 fondation na salama kite ko sala maneta utosangana. Fondation Edi Yeli ko sala mana 2014. Wana fondation ezaki na noté. Mais beaucoup tana kina na cadre mo bozala ka ko solo là. Ndé honorable Edi Yeli Olio sa député ayo ko jali kanisia ko sala fondation. Voilà ce total 2014 na 2023 mais bobé déjà combien d'années? De 2014 à 2023 to sali déjà 9 ans na kati ya masolo na ya fondation Yeli Molangi Edi. Et voilà, nous continuons cette émission, on a vraiment vibrant de cours. BTM sur les soleils, est-ce que bilan, il y a fondation et dit les a positifs ou négatifs? Maman, et aux ala malheureux, aux ala mawamingi, pour na loba que bilan fondation, ils a négatif. La télévision peut beaucoup ça. Non, non, pas du tout. Bisotoko sakate parce que les homos en a partout. Mais partout ndenge makambozo salama. Il y a 9 ans de cela, bandato zo mataka kaka. Bila est vraiment largement positif. Les ali kamuté nazo flatter mutute même au bazo talanga ba yebi yango. Parce que mokonzi honorable Yeli Molangi dit azali sollicité de partout à cause ya fondation Yeli Molangi dit pour ça sala ba œuvre na yemoko. Na ba œuvre na ye ndi yango sali que bilé à la positif et abengama partout. Question de curiosité, Domain, cordon, directeur Domain, c'est les directeurs Domain. Tobo était bolobi que Boza sollicité, on aurait dit Aza sollicité de partout par rapport à l'actionnaire. Est-ce que de 2014 ou en atito comme la élection, na lelo ou bateau bino Boza qui na bango wana, na lelo Boza kana nombre, wana to nombre la mesa ya kokita. Non, mon nombre est multiplié peut-être par 8 ou 9. Parce que, certainement, les lots, tout le temps, qui est mouké. Mais en 2018, dans la période de l'élection, tu as 7 000 membres. Les lots, tu as 41 000 membres dans la fondation. Les lots, tu as 41 000 membres dans la fondation. C'est-à-dire, ils ont multiplié, tu as combien de belé qu'on les cafa. Et belé, donc, charge, wana, mukumba, wana, zana, lelo. Na maboko ya mutu moko na poche na ye moko na ba moyen na ye moko et ce n'est pas n'importe qui à cause de la honorable dit. Voilà tout temps la répéter tu vas pas nous mettre autant nous avons des informations alors toyo kana biso pe débat ba fondation dit yeli nande bo bandaka na leza sundenge moko te bokita et comme si aussi bozana ba problème moko bozala système à 2 poids 2 mesures ba tout baza bien accueilli par contre ma mission se penza ba mama ki toroté. Et puis, maman, en tout cas, au moment où nous avons est très capital, c'est très important parce que nous avons lobby que boyo kaka, on a boyo kaka masolo ya libanda.
mais comme batoba comme na fondation de bakoye ba réalité wana oyebi honorable di yel mokozi akoza na ba parti prité yaza mam papa ya bana nyoso à moins que azala informé te na likambo na yo ce qui aza informé te oui mais ce qui aza informé nyoso a résultat ka problème nyoso sala ka nyoso ndenge penza makambo esengami ye ndenge azana na lobaka na yo na lobana bato ebele ke ye kuboko kaba babota makana yango ba yekolaka kokabate alingaka te ayoka mutu azokelela azana passe quelque part donc s'il y a un problème nyoso a résoudre yango na uti koloba na yo à moins que azala informé te mais ba parti pris o asaleli oyo te non là c'est faux ya ba msupe bakenda batika bino baba ba mona ke mama la on pesa na ngote na rata fondation et belé bakende ba comment regretter au moni mutu alokoso au moni la patience paye. Na uti koloba na yo awa ke to bandi na 2014 butu moi mbula ebeta moi makasi na poto tozala toujours na ye toujours donc fidélité na biso et comment futa donc bato bakokaki ko patienter moi muke babwakele moi manga muke moi mikate akei bakoma regretter parce que biso toza fier hein? Je suis fier moi nga mokote na zolo ba ono ya ba coordonnateur ya ba superviseur ba tu nyos na ba cadre fondation na ba membre na biso nous sommes très fiers ndenge tozalaka na mokonzi na biso o bakende ba regretta kati to yebi bango ba misupe bazo regretta kaka nde zolo bana ba misupe bakenda pa regret ba bi bon to yebeka ke honorable di yeli président pour attaquer auparavant président tant que président de la fondation Edi Yeli Molangi wana boy alakaki na ebité ebino boyebi alakaki bino ba misala mambebe be mamsulo ba kuma pour regretter depuis to bana honorable di yeli musala te eloko te ba misuba benda na bango bakenda na bango est-ce que yo lelo uzana musala ba pesa po honorable di yango zo kopiolo la non maman merci beaucoup pour la motuna na yo oyebi to nazonga na mo asima na mboka nini yo ka ke député apesa ba to misala tena Congo kaka oiso yoka wapi député apesa ba to misala biloko mosusu asalaka na boboto na ye na bolingo na ye yango na bundaka pona population na ye pona famille oyo famille c'est-à-dire famille biologique hein? Je parle de famille politique oya bundaka pona biso tokoki je ne peux pas parler de moi toza ebele oyo bazwa misala baza ebele kosunga baza ebele il a trop fait donc ce qui na lobito banda ko numérer en wa maman OK bon pas de problème mais biloko ya sala ka izala musala maman ngala sala ka ngana salaka nazali contrôler fluvial honorable dit muto pesa nga musala wana o ya telemi na mupanzi po image ozo a été asalaka basa ebele nous sommes tous ebele o to salaka pesa beza misala ba donc vous bénéficiez na relation honorable dit il y a makasi c'est quoi au retour voilà babi fondation de honorable dit yeli ya pesa bato ba soso ba loso maputa poto ebi masolango pesa ya le sa date eza ba mbongo bino bo pesa na kati ya fondation na mekana ko ba pana bo sindo lisolango bo contribuera combien chaque mois pour que vous bénéficiez na ba biloko anu na ba pesa oui omoni maman omoni partout na monde ba détracteur bazanga raté to contribuer à 1000 francs par mois c'est-à-dire membre moko na une année 12 000 francs. Mais oyebi ba problème oyo honorable dit yeli asunga kana kati ya fondation. Pas problème ya ba $300,000, $500, $1,500 na mutu apesa ka 1000 francs. Moko apesi moi oyo kaka kota ki apesi 1000 francs azu problème ya $200. Ozomona ezala kaka symbole pour na ko témoigner que non je suis avec mon côté. Est-ce que le lo ba 1000 francs ne pesa maraka ba est-ce que le ba pesa 1000 francs na koki ko bimisela be cahier na cahier ya ba structure nyos il y a des structures ba pesa kate rien du tout a pesa ka ndega pesa ka na le 31 décembre ou le 30 décembre ba loso ba soso banini ezala ka mbongo na yemoko ezalaka mbongo na yepe a contrôler kati ala te que telo ya pesi o ya pesi te batu nyoso bazwaka et puis 1000 francs to pesa ka 1000 francs par mois et puis batu nyoso te bazalaka cotisant batu nyoso te bazalaka en règle et puis na lingi na yebisa yo comme moko maman tango avant tout ça la fondation première action salaka to ka mokonza kabolaka ba maputa na église Saint-Pédis awa tango wana ta mutu moko te apesa ka 1000 francs non tout ça lui fondation communautaire na tango ba cotisation ba 1000 francs
1000 francs, on a donc 12 000 francs par mois. Mais, il y a un problème à 10 000 francs dans la fondation. Tu as 200, 300, 1500, 2000, 800 000 dollars. Donc, pour 1000 francs, on est à la candé, ils ont le engagement. Symbole, que non, je suis dans la fondation. Mais, tu as résoudre le problème, mon côté, pour et sous un bureau. Et qu'il wapi. Voilà, le honorable Edi Yeli na 2018, bana ngengi ba pesa kiema boko aza mobile bana komini ngirengere kasi ba suspe balobi honorable Edi Akima na journaliste naza te ke o naza na pension non je pars je pose ma question. Honorable Edi Yeli Akima komini ngirengere ke ezandenge na bango ba politicien so baza besoin na biso ba yaka kaka na ba période ya campagne. Ceux qui peur d'envoyer les qui n'ont pas mis sous bazonga ratata moi merci. On aurait bien dit payer à qui manaye. Ayara kaka ceux qui te comme ma solongo. Ah tika la seka. Yo oza directeur. Oui, directeur de déjà ceux qui m'a maison même bateau ba simano pe ba luka balanda parce que tu es aussi cordon. Oza cordon ceux appelle ma membre na. Oui. Ceux qui yo comme côté ngama ndeto bomba ko protéger mon continent yo. Bato bana simano ba banga ba oyati. Zala polele. Donc yana omodi tikala lola sekadalo do e sexinga mutuna wana. Oyebi na 2000 to sala ki élection to na 2018 hein. Ba publier ki ba résultat les 30 ou les 31 2018 31 décembre. Le 1er janvier 2019 honorable dit la bandine à terrain. Biso la campagne tiens. Biso la campagne honorable la campagne il est toujours présent. Campagne on déguise dans un mois wana izala kaka formule il y a pour remplir ma formalité il y a zalaka besoin campagne te poisonga bateau il est partout ozomona ba image eta msusu botala tala ba œuvre ya mokonzi tozolunga to koma to beta ba œuvre na parce que to yebara ke soka kima to akima te ba yibo akima wapi ngiringire za lupango na ye mama ngiringire za lupango na ye akokima lupango na ye te yango nomoni to kangali ngiringire na kumba kangama Olobo kangangi na kumba est-ce que bien boza fort? Oh, tu es très fort. Voilà, banda ko énumérer ça par rapport à bilan qui est positif et bisa biso nini ya makasi to nini ya malonga bosali to betana na ngirengiri banda bo banda ka fondation to ke de tilelo ngaku to na na sentir comme si bozo kene na funa po luka bo bakisa po déjà na ngengi bo perda ba tête. Eh lolo, dega. Perda ba tête na ngengi bo ke na funa bo luka bo zo renfort po pesa bino forme. Talago omuni tozana to bandaki o babande ko lobana biso no député atongaka ba ponte tout ça réalité oyo izana RDC eza ailleurs te nous ne sommes pas en Europe chez le blanc bakamwana malgré ba loi et la constitution na motema na yo ya kusunga wana koka kolinga te bato ba souffrir abandaki ba œuvre ya ba ponte pourquoi tout le temps azana ngiringiri mukolo moko azoya kotala tante na ye moko na ngiringiri moi libaya moko ezalaka wana ya bibende mama moko azolekana sani ya fufu akoyi na kati ya dakalambu akatani pota honorable sali pasi babimisi mama wana tie na ina jeep ake kotika na hôpital et à partir ya wana lobino ifo na sala eloko oyo po ba mama nanga ndenge balekaka bakoyeka te bazokaka te wana ezala pona ya yambo pont ya kwilu au total tozana 19 pont wana pont ya kwilu. Et à partir on attend au point on est besoin tous on a besoin ba image wana jour parce que le lot est aux mois difficile mais biso linga plus militaire ça des ala voilà tout ça 19 points on faut énumérer quelques amis na ito pour na Kwilu pour na Panzi pour na Lulua pour na Mosamba pour na Tende pour na Kingabwa donc ça moi belé na mutu mais ça 19 c'est à partir ya wana ndio modi bakomi ko ya koluka mokonzi moko papa osali kuna na Kwilu salela pe biso na Lulua salela biso pe na Tende salela biso na Panzi wana ezaki na ba pont o esala makikaka avant akoma député et voilà et kasikonda akomi député ni na makata bosiko utala na pese exemple liboso omoni awa ozomona mokonzi azwaka idée wana bandakala il faut sala centre de formation pour na ba jeune ya ngirigiri ba jeune fille ba jeune garçon ba yeba musala pour ba se prendre en charge mama mifika na ozoyeba liboso promotion ya liboso yeto école atinda kango na kotanga tina ko salela bango publicité azui bana ya ngirigiri atindi bango na na ngoyebisa ba téléspectateurs ezana ndenga mabete auto école camps o ezana matete
atin na lemba plutôt atindaka bana ya ngiringiri bakende kozwa formation pe basilisi na cérémonie yango ozalaka après ekokanisa lobi non nazana nga mutu na koko voilà okobusana aye kozwa siko makanisi lobi non olie na tindaka bango musika nga moko na sala centre de formation nazwa ba professionnel pona bakolakisa bana musala oyo net esthétique oyo na bana ozomona wana oyo ezali 4e promotion auto-école oteki koleka dernièrement wana ezalaki première promotion yango wana ekendeki na matete tala na lemba tala ndenge no eza fierté tala bana basi kitoko ba jeune fille mère baza koyokola musala mais na charge na ye pour ba se prendre en charge bango moko un jour sans erreur au félé tangelanga député moko yo yebi asala eloko ndengwana kozomona na tengeloka moko wana centre de formation bangoyo et puis la cérémonie munene na suka kama kwa na kaka elo obetela ka tolo pona centre de formation elo kama kasi ka on abe die yela sale maman bon sikoyo bongo sikoyo hôpital eza na kola eza lisolo monite maman même sikoyo soki to silisi monsieur tokeit tokenayo et hôpital munene eza wana avec ba équipement moderne et puis nalingi na souligner loko moko maman mifi et nazalaka très fier honorable dit oyebi que na bateau bazar recruter personnel ya hôpital wana membre de famille na emoko azate ah bon un membre de famille na emoko azate na kati hôpital wana donc oyo salité scénario ce qui reçu na pesaka condition ndeko nanga moko te neveu nièce nanga atasala médecine na hôpital wana te bon directeur ozoloba oyebi ke tant ozoloba boye ceux qui abiso ba journaliste avec sa vérification te oyebi ke bato besoin de so ba combien bato bandaka na kin baza combien moi j'aimerais même na YouTube bazoyoka oui. Il y aura des gens baluka basa la vérification oui mais ça cause kate na télévision non tant ozoloba boye bako ke ba changer ba kombo te pourquoi si baloba ki boye to changer bande ko ya di bazala non na ebisio c'est je te dis devant Dieu ndeko ya edi yeli molangi moko te azosala na kati ya hôpital wana pe akosala aboyaki yango sérieusement parce que ye esprit tribalisme azate azakuna te donc on azoloba na yo za journaliste boza pe na ba journaliste et investigation pour ça ata soki si surtout mission tokende ngana yo o mika ko vérifier na kati o ba se pesa ba dossier ils sont là responsables hôpital azali hôpital wana asaliango tala eloko lokolo hôpital et ce n'est pas n'importe qui à la mukina tonga sala hôpital skoza d'abord na amour wana oyo kanisi obaleki honorable di yeli na mbongo bazate bazali ebele mais basala kango te bavanda na balar na bango baka honorable di yeli mbongo wana sana ya gouvernement photo liango kaka omondi maman na kati yo te okoloba pe olingika na loba pe na koloba kaka voilà honorable di yeli azwaka aide ya mutu te ezalaka mbongo omondi ndasali boye ya mutoki na ye makambo ya mbongo ya gouvernement abandi ko aider na koma député te tango fondation ezalaka honorable di yeli azana batumo ba financer c'est faux non c'est faux na ebisio c'est faux et ezandenge na ye abotama ndenge wana na lingo ebisio loko moko tango azalaki na mbeteke na ma campagne na mbeteke na vandi na tongo na ozela mokonzi abima parce que il fallait tokutana tout d'un coup bana babimi bakoti na jeep bake na chauffeur bake classe après 30 minutes bana bazongi oh non babengani bango na classe bana n'aura pas babengani bango na classe wana za député to za président fondation te wana aza député babengani bango na classe or tango na vandi ba mama mibale ba utaki ngingiri ba ina kamoko grave mbongo oyo il fallait ba pesa na chauffeur na bana bakendo futa classe mokonza zo yango apesi ba mama wana parce que la situation est grave tango suko bana bazongi mama misa là je parle mama misa zo landanga abi papa bana penza bazongi abondeli mama alobi mama pardon omonika ba mama ba yaki wana il fallait qu'on a résoudre un problème ko makasi na ko expliquer yo bavanda lobi ba okende classe ozomona
tala ba geste ya ndengo wana donc journée wana bana na yeba kete mais a résoudre le problème ya ba misusu yango no moni plus kazo sala plus que nzambe azo tondisa ka panier na ye poche na iza ka kotonda ezo couler lokola miel yango wana ozo mona ke o azo ka ba financement ya quel gouvernement oui bité que ye biso ba to forcer ça la politique. Ah bon? Biso ba to forcer. Voilà, idée ça que on aurait dit il était bien. Non, biso moko ba to kotsaka eboul. To kotsa eboul parce que to moni dinga zo yamba batu. Ndiki bazo tondaka, to zalaka na nene mbala. To to lobi mais bato mokonza sanga asungaka chaque jour. Ce qui te pèse eboul que non à côté na politique. Na ba œuvre salaka ba ko sala reconnaissance vers yepe ba ko pe ko voter to pesa ka ende boule ye aliga ite zabana ngiringi azalaka na ngote le c'est un homme d'affaires mokonzi azalaka homme d'affaires ye musala na ye bani yes. Voilà aujourd'hui il dépense plus oya bimisaka eleki oya zwaka bazomona azwaka oya a dépensaka eleki oya zwaka côté wana mutu ko sabinoté là je parle na ko meko silika et puis on a kutani na mutu alo baba bela wala yo soko silika peut-être après so mona ba intérêt na mais c'est là au bateau de intérêt na biso biso yo salaka eh oui on aurait dit il a fait ça na tianga combien basa ebele sous basala raté maman to so ko silika déjà que baba na yebisi yo boyer que député a fait sa salade. Voilà. Parce que ce qui est une occasion se présenter à Kotisi Kaka. Une occasion se présenter à Kotisi. Mais assez à PCP moi et belé, assez à salipé et belé. Donc je m'en. Oh penano, bah quoi peut faire ça mbatu musala, bangonyo sauter mukolomoko. Tout ça fonctionnait. Tout ça là qui na 2014. Tout comme na 2015. Bah quand je changer Kaka, est-ce que modanga na 2014? Tango tokendeke no nazalaka boy nazalaka boy te c'est-à-dire il y a un changement il y a un progrès pour tout le monde opena no bazuite bakozwa la patience paye c'est ça il faut être fidèle envers son chef mutu muso na besoin teka na ye mutu muso na besoin ça va faire na ye parce que bien de bopesa bambo bongo beto bambo bongo te est-ce que dans nous salamate awa kaka awa ba maman bazali o mle ba na classe awa to mokonja pesa ba enveloppe bo ba benga ba fonds de commerce na ba mama ebele ngiringiri to atinda ka biso to identifier ba mama ba wateka makala ba mama ya mapa ba mama malewa awa izalaka etondi plein awa place azo pesa ba bengi yo ozui Francis po azate ti lelo tout ça na ba liste et puis ils ont continué ezalaka période par période donc mbalo ba pesi tel quartier mbala wana quartier boye ba ainsi de suite. Wazo bozo lo puto na ngaba biloko déjà ici ça la maman na lingio créer mususu voilà OK ngam na créer te bino mboko créer mo mais mituna sika na e banana okime question na ngana funa c'est quoi lelo sikoyo to moni honorable dit le candidat député oui provincial na ngira tikité a koti lisufu na ndena tuna ke ngabi directeur. Vous sentez que Nangengi tombe sous beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus avec vous. Boken a foula pour que avec quelques voix ne costa qui est ramené bino funa pour nous dire il y a bima. Je ravitaillement comme sunga koluka moi nombre matin. Maman na lingi na rectifier likamboana au moment que peut-être vous n'avez plus de gens qui sont avec vous. Nous, Fondation Ediyel Ngiringiri, on n'a plus de gens où les gens ne sont plus avec nous. Déjà on les a faux. Ce que moni na lobaki il est sollicité de partout à cause yangiringiri ba every yangiringiri qui trop kasi batengi ba lobi ba misu bazaka na bino ba kenda ba mona na bango ba nani yango ba kenda na ba nani ba yangiringiri ngo oui moi ba sango ya kala c'est bon bien mais siko ngengi ba bandana bino bon omoni kaka okiti maman omoni kaka yo journaliste hein nga na ba répondre à la question on a posé aux questions na linga de poser aux questions que au cours bimisilanga 2-3 personnes oyo bakende parce que baza découragé banani na konabi ba ta fondation mais voilà maman donc ce que moni kasavubu na pesi nano kasavubu to koti kasavubu ils appellent na bango moko balobi papa edi à cause na ba bien fait na yo ndengo sala kana ngirigiri papa yaka pe pa na biso. Donc ba commune wana to so to kena funda eza ko senga na bango yango wana bo senga na bango yango wana pe to ba kuta na bi ba na ko ya
toke atali bango na Kasavubu, atali na Bandal, atali na Kalamu, Selembao, Bumbu Makala. Et ça, il bazo senga partout. Oui, parce que babenga itina chango. Ah bon? Ah oui, parce que babenga ina chango. Il y a pena chango. Chango sko babengi papa abino na chango. Asaleni. Ete baloba yepo na ye azomo na Kinshasa. La ville de Kinshasa est pas yé à Koli, pas yé à Zali. Donc, ce qui est problème, ils ont quelque part, ils ont passé à Salango, ils ont na Lemba, ils ont na Matete. Ce qui est comme lié à Kosala toujours. Kinshasa, Azad député provincial, il y a ville, il y a Kinshasa. Il le fait. Il le fait, toujours. Na pe misawana na mono dirait choqué yo. Non, pas du tout. Est-ce que na mesana na makambo yo? Na linginde vérité zalaka. Batu batika lokuta. Batika lokuta. Oyo biso to kuta nango sur terrain quand de to bito. Maman, okuta nango sur le terrain mais bon. Sur terrain, bazo bisara biso. Qui honorable dit la tikal kana kombo. Non. Atikal kana kombo, en tout cas na arrêté honorable dit les insultés. Bo banga pété avec élection peso ya. Mais ezalata dimanche. Ah bon. Et à la terre dimanche, tu as cartonné. Tu as un adversaire. Tu as cartonné. Tu as fait maintenant l'élection. Tu as fait après. On a honorable dit, il y a après. Mon conseil après. Il y a mon conseil au tiers, au tiers. Au tiers, au tiers. Founez à renforcer. Donc, la commune a renforcé. La commune, tu as besoin d'ango. Tu as besoin d'ango. Mais Nango Lobelo Komoko, on a dit, en 2018. Mokonzi Azalaki est élu avec plus de 21 000 voix. Il y a une assemblée nationale, il y a des députés à 4 000 voix. Giringiri Yango Moko et Kongo pesa épée nationale. Mais tout le but est que tous en a besoin de la commune Moussoussouté parce qu'ils ont founa. Mais ils ont que on a renfort. Non. Tout ce qui est 25 Makambo, tout Kanga Makambo. Tous en a besoin de Bango. Donc un coup de pouce, c'est normal. C'est normal. Mais biso tu vends toi carré. Toi carré. Voilà, obi chaque parcelle yangiringiri, il y a dit chaque parcelle. Campagne de proximité ndenge tolobaka. Chaque parcelle yangiringiri et dit Azali. Loba nanga susu nazokosa. Va vérifier. Et là on est rassuré. Oh, mais ngamona sur la terrain. Maman, na bandaka mobilisateur. Après, on a commis cordon. Après, on a commis cordon de cordon. On a eu comme directeur. Mais oui, j'ai fait le travail. Ah bon? On a terrain. Ne pas le bon monsieur au côté où babosa niko kangambwa mbwa landi au côté kana lupango mbwa zolanda yo kaka pona kombo wana. Biso tunaibi onga na zoloba. Toza makasi na terrain. Équipe makasi. Ndeko mbona kabiso bongo. Équipe makasi. Chaque parcelle en Giringiri, honorable dit Lazali. Oh, oui. Bon, nous avons affirmé l'eau. Oui, mais nous avons dans le terrain, maman. Batika, il y a un autre banque qui base à la vigilance. Tant que tu commences à ngongana, on m'a pas comme il y a na bamikate na poche. On votenga menangonga yo, azonyo kwa mayemoko. Azonyo kwa mapona population yemoko. Na tango passe na tango bisengo yemoko. Mais bako ya ebele. Boko sala boy. Oh. Ouais. Bako nyokoma, boko mona na FC bino. Boye kana bamikate na bino wana. Boko motelema kana ba coin 14 personnes. Honorable dit soka bimbiawa. Embouteillage, bakare koleka. Ndabenga ya hotelema kaka. So bakare koleka. Oh. Voilà, on peut comprendre que invité Aza, on dirait PC vertige pour la vérité. Ce que ça vertige pour la vérité, autosolo. Par rapport à la fondation Nabango, invité, bon, moi, je comprends que Asili qui tant que PC choc, quand nous avons la vérité. Fondation est dit, molangi biso de toyebela ki ondenge bandaka na pifo wana na ngirengire to constatant we kitime bolandi bino moko ndenge batalisi alors la bande ko ba olanda o bana to bite ke o benga batu baya to ende bande o bando ba lobby que fondation kita moi message de fait parce que à la télévision sur les temps na moko manasuka moi message na bande ko na fondation ba olanda yo moi message na ba ibanso pe oyo bayebi cordon des cordons directeur tout ça au besoin de na Kanaki télévision. En tout cas bandeko ya fondation parce que le lot sur la makamba fondation hein tozo sur la makamba campagne te to respecter mibeko na to komina ngonga wana te bato ya fondation bato ya honorable di yeli boza la vigilant oyo zo sala makana benga ngo campagne d'intoxication bakosa binote bolanda makambo wana te
tous à la liboke, tous à la moko, nous sommes une force. Na lobakango que fondation est dit yeli, c'est un éléphant. Na ba émission nous on a les canards bingango éléphant. Nous sommes force pe tous à la fière. Fidèle na mokonzi na biso to kende liboso. Toza isusu ndenga kalate, mokna kala tozala ki muke. 2018 toza 7000, lelo toza 41000 voix. Et puis mutu moko ala muki na tongo ayo koloba na biso tokita wapi. Tozo mata kandeo, tozo mata. Toute la fondation mbote malamu soki na bwaki moko na kozwa pe problème. Boza ebele mbote kana bino nyusu. Soki na bwaki 2-3 problème. Coup de chapeau na honorable Edi Yeli Mokonzi. Fidélité futaka. Talanga directeur Dome Boketa. Toujours pembeni na yo. Merci Mokonzi. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Donc, en fait, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Dome Boketa. Avec toujours proche de l'honorable Edi Yeli Molangi. Tu as dit que Bokebi. Nabi Kebio Bolandi, ceux qui a kosi. Ceux qui ont le bien solo, numéro Zawana, comme vous le faites, Bobenga. Tokoe, toujours Kozongele, pour la Koebise, pour les Obino Bokoloba. Voilà, toza à la fondation, il y a honorable Edi Yeli Molangi, j'ai un bon mauvais croisement. Des avenues Gambela. Wapi dashande ko dashande a mbibiso na bureau na yo bazalaka na monsieur Francis Mbondi. Dasha ilongo na nene yoka bonde ba mbibiso awa poto passer émission oyo na kimia so bomoni formation honorable Edi Yeli ezali kokoba toujours ko sa mosa nango depuis et bande ya kolakisa bana auto école esthétique et autres formation. En tout cas tembezate so côté tembe avenue mauvais des awana Bokita, bongo na bino moko na miso biso zaka wana bapandisango ya kanaki télévision to baki sur terrain to zaka poto tali sarabino masolo to kangi pe porte te oh bino boza à parti pris to kangi porte, la porte est grandement ouverte pour tout le monde qui veut venir bolobela makambu na bino Sardou Dimbu. Merci vraiment na Simea Caméra, merci na Patine Tumbul International, moi la moro mutu pasi garçon moro mutu pasi. En tout cas tout a rendé to kende. Merci na bien so bolinga kanaki télévision, merci vraiment bien so bolinga kolanda biso na nzela ba émission no saison na kanaki télévision. Sardou Dimbu. Matondo mingi. Tokutani prochainement. Merci ndeko dans boké tobi ke to rozongela yo tant population akoyana na mayo lobaki to zongelo lisupoto yo ka vérité po ceux qui kosi royebana ceux qui le vérité royebana parlando tokoyebaka ko zongela lisusu. Merci na honorable Edi Yeli Molangi, merci pe na ba député provinciaux nyonso o molingaka kanaki télévision kimi akolonzambe ingela o mabota.